bana poto bana partout bana monde entier balobi site ya munene BTV 3 makambo ni mosila bolobaki ni bemba kondo Tshisekedi banga raponani. C'est le seul moyen où les Congolais peuvent se mobiliser autour d'un grand nombre. Nanzela matanga. Balobi danger kotika la danger pe kano kotika la. Donc mamwa biso ko baka roya pona bino pona batu nyonso pona ba artiste pona ba musicien pona ba danseuse pona tout le monde. Bonjour mesdames et messieurs, et nous voici encore une fois devant vos écrans, toujours pour les comptes de votre émission qui vous aime tant, Piste d'opinion qui est présentée bien sûr par moi, votre humble serviteur Josué Mpunga, le fils du peuple, l'acteur principal de la presse congolaise. Bien sûr sur votre chaîne que vous aimez bien, qui est le www.BTV3 Télévision, une chaîne qui a toujours l'habitude de vous montrer tout ce que vous voulez. C'est pourquoi nous vous demandons de vous abonner massivement dans notre chaîne afin que vous ne puissiez pas manquer des éléments. Aujourd'hui je suis avec Kanto, c'est avec lui que nous allons essayer un peu de parler sur l'art dramatique, et puis nous allons essayer un peu de parler aussi sur les actualités concernant José de Londres, parce que mais avant de lui donner la parole, laissez-moi le temps de remercier mon big boss Nakati à France, Pierre Elvis, sur Mbo Théâtre, et puis sur Mbo Théâtre, na Fallon Bongeli, na Belgique, sur Mbo Théâtre, na président Jules Makofo, sur Mbo Théâtre, et puis Grâce Tumba, Grâce à Tumba, avec son mot théâtre, et puis on appelle son mot théâtre Rebecca Solomon. Et alors sans plus tarder, je m'en vais déjà à saluer mon invité qui est Kanto, à qui j'ai dit bonjour Kanto. Bonjour. Comment vous allez? Ouais, très bien. Voilà, artiste, yo zasum tuté qui to banda ba parcours na yo pour yebani déjà, mais non linga mingi artiste ba yebani. Bazung ça biso na moi simali susu. Est-ce que avant au banda mse théâtre zalaka msusu boxeur, joueur, moi les sonom qui est Tito comme un membre théâtre. Ouais. Bon. Avant théâtre, pour théâtre, on a l'école, moi, on a mais na sala Jijichu. Ouais, ma salanga Thierry Dionzo. Place à Londres, na PC Bambote, et puis na PC Cœur de Lion, Ridi Combat, na Mote, et puis na PC Maître Baito. Ouais, dans 4 Afrique d'ici, et puis na PC Bambote, Ming. On a Maître Pharaon avec Maître Bibende M, c'est puis na sananga Kobemba Ambotebele. Siko ti okomna na msala théâtre na pesu guana uvandaka wapi komandi no koti na msala wa. Bon théâtre déjà zaki logo zaki na makila, donc na banda qui ont déjà na l'école, série tout dans sala ba promo scolaire. Bino aujourd'hui chance na mote, et puis tu es na église na bilenga mwinda na Saint-Augustin, place na ekolaki ndenge balobaka premier tableau, deuxième tableau, vraiment ya na bilenga mwinda ba former, et puis mbalama ba mbuta masebe na PSP masananga à l'impuissance place aux ambotes, et puis na pesi jogo zamba abu mambote risque musumari mopano musumari mambote bele sika bozale. Kanto tant yo bandi théâtre oye okutaki bayana yo ba sa théâtre, et puis yo boye ba leki na besoin na théâtre, perception différence ya tant yo okuta théâtre na lelo, est-ce que ba vous changer mambo baby to mambo bongi? Ouais, mambo changer makasi par rapport ya vitesse à mon kilika ndezo tambola, c'est na mso ba YouTube ezarata lelo petit roya moi vitesse ça moi lo moi kutena moi bonus ne mo bien monter mo bien na les banambo ka pire viene mo bo pas au chai poids ouais marambo zo kende moi vitesse par rapport biso tanto bandaka siko kanto azara ka mtu mombo bengi asali théâtre koto yo to yimo pe mo groupe ezali tilelo ngana za leader, faut bien un leader kanto toujours ba kanto pamba neza manga respect dans banda leader kanto oui tant zo bien un leader wana yebake mouvement zalara mouvement za na banda mouvement liboso ba leader belé tongo na banda na groupe tongo ya tongo ba tumsu bazana na ba groupe. Siko tilelo woni obandi musala ya théâtre, mais quand on a groupe nemoko abimati bimina nzonzi, comment expliquer? Ko sio bon on a bimana œuvre d'art
Puis journaliste Kolobe, oui, Académie des Stars. Un groupe là, oh, Académie des Stars aux Arabes, président Modero. Ouais. Il y a un groupe à Modero. T'es tout un groupe là. Bon, on a tika peut-être bon, on a couillé que le bâtiment, mais na Académie des Stars, na salon ko banana anango. Si na lettre souka, Modero baksa ta pointé. Donc yo tungi parler au skili Modero avant. Par rapport à côté que là c'est trop dur tout ça la dislocation dès dans la rame si Modero tikalaki tikalai na combo azana bien doit bénéficier na combo on peut ça pour baser cofondateur ouais président Kantou ce que l'on salara batu ba vandi ou demeurer ensemble et puis Hermoko Bukabwani il on sala ntema be ni biso kabwana pour $5 $5 sur mon bino on dit maté $5 kaboni c'est quand même tema be kaka mutalinga nuire ka mutu eza ki mutema be balinga ba nuire kaka mutu ka tala yo mukolo mouvement ozate balingeli obuneti ba benga na mukolo mouvement kanto ba lu musu a témoin vivant ba kufite ngana za autorité morale ya Académie des Stars ouais oui c'est biso le côté côté nous plutôt profiter à toi ba marambo comme les cas au monde artiste vous êtes ensemble mais au cas où artiste au acheter buninga poison mambo poison na kati na bino ne comme ndeni le to bobeta ba solo nani vidéo comme kinde ba end par-ci par-là makambango bongo et comme ndeni ko chara ba artiste te ba congolais général to ba biso ba congolais pour ani to za congolais za de mtea mabe congolais botama mtea mabe mo bo non so muninga comme ko émerger ba komi donc balinga mutu azalaka place à progresser c'est ça mtea mabe en et ni to karape na musala théâtre il faut simbaki si okipa mutu mo ba sokolio apesho mo poudre mo robo so pakoli miki le gangi ba producteur ba gangi makamwe mamwa ba ngana ebi na ngate kanta mo pona na kina na ba mutu mo de bo senga ngamo ba na mo stima yo pena na mo ba TV na mo na pena fara mais ba tumiso ba kina loko ba poudre wana yo lo ba neti ngai na ebi poudre te na parlara poudre to didu o nini o poudre to pika na pakoli za eza nango te ni ba o ba sala ngo na ebi te so ebi ba zali mais kanta ngai nzelana na ebi te na ebi kaka Jésus-Christ le seul sauveur Nabi prophète Mohammed Mahomet prophète Mohammed ya Nabi pe prophète Kimbango et ça c'est créé en wana voilà président to continue baromi sala quoi. Voilà, je peux saluer moi aussi qui to commis José Nzuku balobi nzete moyindo moi soso pese lengata na komona yonde makambo mi José Nzuku bambote no ya trop et président Kanto lelo to moni bosa théâtre mais ba chaîne na biso a vraiment c'est comme si vous négligent vous qui trop libanda YouTube c'est une différence où ils arrêtent ça va YouTube il y a libanda ba poto na biso a pour biso a pena bo sundola biso to comprendre ces années problème est ça wana non eza problématique eza pasi mingi po so lingo kene loko na chaîne ba singo la you ne faut pas ça la chaque fin du mois mais YouTube azo photo la on comprend la différence en la komara moi on a le bébé ça po yo kena okene lemano na chaîne faut futa 300 balles na mois na futi ndako na futi mai na futi ko ba petit batangaka même so bana ba université. Voilà, bah, je comprends un peu toute la question. On a pourquoi est-ce que comédien na biso, star na biso, sundoli biso na sûr, je réponse na bango. Mais tout bêtement ma solo il y a José de Londres, président José de Londres. Lelo, président José de Londres. Lele facile à garder. Voilà. Miko tuko leka tuyokaki na mama bana ye mo betira imezalaki bando mais c'est divorce boy na boy. Et lelo tuki makambo msusu. José de Londres azui moi si msusu abali moi si msusu. Et moi si wana liboso ndi asalaki makambo kino José de Londres akende poto. Bo monte ke moi eloko wana bocha eloko mona mitema ya babasi ya poto bakota na biloko mona mitema bebe ngisaka bino susu te. Non, ça non le bitomoni, maramba bolingiza na mtema. Ça na mtema. Dans ce simbi sous c'était bon.
tosenga oyo pe makoto ako makoto bazala na kimia oleki ezala lobi kuna tomona moto moko akufi be lobi moto moko José de Londres soki azalaki na bolingo ya mwasi ne te nde aza na poto te soki azalaki na bolingo mpo nde aza na poto me aza place mosusu mpo de Londres akenda poto avec 3 visa ya Angola ya Italie na ya Suisse na préféré akende pa mwasi na ye mpo bolingo ezalaki comprendre donc bato balobaka te ezaka peut-être ntango epi soki bolingo ezalaki te nde baboti bana te mpo soki naa na bolingo te nga atotelemeli nga mpena o Adam na Eva plantation esala telemisa te zo comprendre te donc yeba kaka donc bolingo ezalaki mpo eva ndenge baboti de bana ezaka banzela ya mosusu esimbi te bon azar mpe ezalaka te eza teke soki moto ake poto bia na nzela nini obi comme esclave bien te eza nango bongo te ezaka soki nzela mpo nga na dernièrement eleki kuti koleka de Londres abenganga bia na tini ya mokanda babobongisa deya bacostume bokobeta nazobala mama coutumièrement epuis tokosala religieux bani subitement nde boyoyoka makambo nde ekomaki zonga bende ekomi bambeli na kamwe nayebi pe te soki ezalaki nini esalaka eputa bambeli suni mosaka nde simba bambeli eputa mama eputa mobali atinda de lettre na famille mwasi ekomi ouais mama tya papa mbeli papa donc eza bien te so moto sepelaka tomona bango mbale baa vivant so lelo mabe komeli moko mabe monte neti kwa bazoko exposer via de Londres et puis avine akomi en danger sur le likambo biso tozomona sur le de Londres sur likambo quelqu'un tozomona tokolanda nani tokotika nani tozomona et puis biso na biso tolinga ndeza bato basali bakabalo bazali toyebi ba voice ezali ba voice kuto ezali ya danger o tozana ngope o soga baté foin tant au beta ba voice na bato ba ko ya cadavere il faut pas juger bato na oyoki ka koto lobi po monem so moi ça être faible mais de l'on ne pas ndeko na bino bozo aneti ndeko na bino mobali ko komela ye ko komela pe to mona pe basi msusu pe mobala bensi na poto pe mambo simi na ngote ba c'est quand tu na kati yote na leki émission mo we osai na collègue na Jaël du to boyi no kutu ba benga moi ça poto benga oui effectivement na boyi moi ça poto benga moi billet mo déjà bazo bomisa azwana aluka ndeko na tindela ngana lingite po ba monde ba bozo bango ka ben po ba to belé pe so la na poto na ba boya na bango pe ba ze belé mais tellement que de Londres on a zo confirmer que de Londres est superstar poza star ya moni makamni zo koma bo yo nso ezalaki soki nani ngozala we non po aza de Londres et puis bato ba salara bo sa likambo neti mambo eza de Londres mais na suka bo komba kanto ezanga te na ba commentaire na bino banyo wana baza non tout tika ko et pour ba bi mo so batangi komba de Londres quand tu fois à la rana sima c'est mon jumeau ngana ko ignorer de Londres te ata bomi moto ouais na oboya ete azande kona ngai na boye pona ce qu'on a monde à théâtre boza peut-être na koloba you na de Londres boina maramba forme otalisa bina yoji na caméra na kata théâtre idée wana uta wapi pona kala to bigaki ba tsusuki bilo mo bon kala bani idée ya forme te ba neti ngai mama bilama vraiment soki tuna chebi so banana kola na botama nango tellement na ndolanda ba muziki ba vena biso ba niar stevos niar kos ba papa wemba ba général defao on comprend ba no beta tenita wana ba vena biso ba boziana to ne ulanda ka go to beta ba mbata ba ngana ba photo msusu na so ba 10 ans ba 12 ans mona na to beta déjà teni les loko bota mangana so ba mituna ba yoji ngo quand to zo ngo wapi musala théâtre musala mombo ya batmo bango ba o ba tshaka bango ba o bango ba nga théâtre futanga nga ma théâtre futanga malgré ba business nga mais nga théâtre futanga il futo ka bilambo la ta il futanga bo yo monu ngande tant tali ngamo ngande
Stéma et dans moi. On est bien, au monde qui moi na véhiculé. Les gens, mais ça pour na ça bilamba na linga ya accompagner amsana biso. Yo za mutala. Yezu kuta la te lamba, po vous avez mutala to la te lamba. Malgré ça ba différence que ba couturier ba grand couturier ba top moi man et ça na ngote pour na nini mon ba Chantal Kitu so na stress pour yo ka bien fois là ta bien so la ti bien ndayo ki bien so la ti kitoko nde a sentir que aza bien et stress ni longa la ti bien Chantal Kitu avec restaurant Roma la ti bien aujourd'hui Maréchal souve na Dallas pe ana kata Dallas mabeta Japon au sentir que azola ta kitoko mais on a culture à mon tour ça propre ça comme sa chance na mambo belé je te le dis. Voilà, toujours cité déjà dans la émission Nabiso, question de la curiosité. Et est-ce que le président Kanto dans le monde de théâtre, a zappé na mutumo balinga narati ou yina mutumo na théâtre? Ah, limite ça te. Bon ba salon mabe. Ba salon mabe mais na limbisa. Ba salon mais na mutu na linga rate. Linga bato. Na linga na détestara bato. So yena idée ya pour tout ça bazo ko to mso ko du mikolo piambo te opete. So mais qui na nga na diminuer la volume à radio. C'est-à-dire aux amusika na diminuer la télécommande. C'est-à-dire msoka lobby na président Kanto akole kapina TV à répondre to kebeka bon. Na baba te. Ngambana ngena lobaka. Ngana banga nzambe na l'état. Véronique Abasianga la plus belle femme avec Marambo. Comprendre so bengi jina mianda na minute so balobi femme complète de Bobini. So bengi na minute so sentir que oui quand azaka baba avec ba maman RDC. Et puis vient ngai Samurai Manza ou le grand sapeur a expliquer qui est Kanto. Comprendre ata papa na ngai Léon Luindu la koebisa yo. Puis na profiter na pesa mes condoléances na semi qui nanga magala auta kufela maman na na Brésil. Donc tous appelés ensemble et puis mon grand frère Davin donc nzamba za na bino zalaka lundi ça semi qui nanga bien quoi. Na bana nyonso bazala bien na lingi bino mingi. Voilà, merci à toi Nassi Tumba na peso Bambo Théâtre de la part de Joël Mola, le grand caméraman Bambo Théâtre et puis na bandi la rare, la plus belle de ma capitale. Hein? Ton akata Kinshasa, Mi José Nzuku, Bambo belle femme, plus belle. Oui, basali zou, basali zou. Véronique Abasianga la plus belle. Qui est na kata Miki, ouais. Mi José Nzuku, nzete moyinde balobi soin tina longi soin partout na peso Bambo Théâtre et président Kanto a pensé sur le Libanais Souka pour ya Souka penate pour Zazarana mais par rapport à l'émission moi il le Basuka sur moi dédicace Ezali. Merci beaucoup né boyo aussi prendre ngaya on était au même émission likolo banda ko ka fa na mata likolo ba tol na ki omona vena ngai nkumu pap ya mère rêvé alobi ko na donc soza. Oh maman, oh plantation comme Gaïtan, ni herbivore ni mon mère rêve oh ya fait spam Gaïtan. Mon ayo c'est pelo za solution. Ndé to kutana bino na pesi ba mote na ngana Lydia kwa ma Emilio dos Santos. Na pesi ba mbote e belé place za first lady. Ba mbote belé puis na pesi Sephora kwa ma alors moi ça mon cousin à la démarche babi Sephora quoi ma à la démarche de sans problème ya tamula na Sephora quoi ma da problème mbote belé maman Timba Emilio dos Santos mbote belé tata Paola dos Santos mbote belé Léon Luindula mbote belé et puis na bosanité papa nanga na bosanité Maréchal Souve déjà s'abîmer et puis Chantal Kitu avec le restaurant Rome. Voilà, merci beaucoup à vous qui nous avez suivis depuis le début de cette émission et je remercie aussi président Kanto. Puis chéri Souka de la BM Bambote Belé puis Nani. Ah, Mami Kiwaka, Mimi Kiwaka,
En bino tout bambote belé. C'était là, président Kanto, il a essayé un peu de nous expliquer par rapport à monde na bango ya art dramatique et puis expliquer biso pour na makambo izo leka par rapport à José de Londres. Vous avez réponse na mituna na bino pour aider José de Londres. Azaka Ramutu quand voilà, je vais peut-être saluer ba obalinganga ba basala je suis kunga azala na moni bon na kati ya Bella France Loutikou, autrement dit Marie-France Manzongani, Yaya propre, na pesio bambo théâtre, Kevin Punga, je suis Anga na Tunisie, na pesio bambo théâtre, na pesio bambo théâtre, na Nasi Tumba bambo théâtre, balobi, Monsa Kitoko, bambo théâtre, et puis Rebecca Solomo, bambo théâtre, maman Annette Maledina, je suis Punga yeyo, Aoze la kaka, banda zaki na sanzete, longola nga place otika gingai. Président Gilles Makofo, les grands journalistes Yosuko yo ochenga na sanzete nabike otika nga bongote mama Annette Maledina Glody Makofo je suis bambote trop place aux ali et puis na pesi so bambote trop na mon grand frère propre Kalenga Corneille bambo théâtre Rebecca Solo mon apeshe bambo théâtre et puis na bino batu nyonso kozana poser ya libanga ba publicité na bino na bino ba faire na bino nyonso numéro eza na wana bobenga tokosolola mon boss le big boss l'homme du moment Pierre Elvis on coacher mikolo oyo na peshe bambo théâtre. Notre rendez-vous est pris la fois prochaine avec d'autres invités mais pour aujourd'hui je vous quitte, au revoir. Bana poto, bana partout, bana monde entier. Balobi site sa munene. BTV 3. Makambo ni musina. Bolobaki ni Bemba Kondo Tshisekedi, banga rakonani. C'est le seul moyen où les Congolais peuvent se mobiliser autour d'un grand nombre. Nanzela matanga. Balobi danger kotikala danger pe kano kotikala. Donc mamwa mizo kombaka roya pona bino pona batu nyonso pona ba artiste pona ba musicien pona ba danseuse pona tout le monde. Au Soudan na donc on s'en rend compte et seul comédien pour atikali na kina zo défendre couleur ya ngadi c'est moi. Babi landa mamwa bien na kata BTV 3 on se retrouver. Chaîne moi bien ma chère qualité, je vous remercie na mon boss ma pesi mambo. On a BTV 3 bana poto bana partout. Pour inda bongo